La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, mbote bandeko Bolanda Rabiso, bonjour na babone nyonso o Bolanda Ursi Botelwa TV. Nzamba lula pambola bino isika nyonso oyo bozali. Bandeko nanga lelo toye na affaire oyo, affaire Mabidi, affaire Aminata na ya Gabi. Eye grave kande balobaka bango moko bakomi kobeba na ngambu na bango mabe esi e Koti. Alors, tosola mukie na bino mabe et koti par rapport à nini, mabe et koti par rapport ya problème nini, mabe et koti eza nini eloko nini o ezoleka entre Aminata na ya Gabi mama tumba tumba. Tant tolo baboye, bisono soto ebi ke Aminata son père azalara mwana SB, ya Gabi pe azalara mwana SB. E ya Gabi ye muka mikomisa mwana SB alongwa comédienne. O azaka te bangono so baba collègue, alongwa na ye collègue me amikomisa na ye mwana ya SB, donc mwana ya Sila Bisalu. Alors bandeko nanga tozo sola na bino problème ango nini o ezoleka entre bango na bango. A na problème oyo toyo kateke o Belvi akota ki na kati o bakodisa ki Belvi o kutu bato Belvi nde balobaki o kutu Belvi nda lobaki. En tout cas on a problème oyo toyoka ata kombo ya Belviti eza pasi eza mawa. Mabidi azara mobala Minata o biso tuto ebike Mabidi abela. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Mabidi abela, réseaux sociaux mobimba to yebi ke Mabidi abela. Alors na se ya maladie ya Mabidi biso to yebi ebandaka babwakela kaye maladie ya mbasu. Bande en tout cas na ko expliquer bino penza émission oyo très bien, na ko expliquer bino problème oyo très bien. Toko ya tina esika nini oyo ya Gabi babebaneli na Aminata son père. Alors quand tu lobaka na chaîne Nabiso, so zambala liboso, au côté na chaîne Nabiso, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. En tout cas, tant que partagez biso na Facebook, partagez biso na Messenger, partagez biso na WhatsApp, tindela bandeko lien bakota, baye ba conflit yango ya Mabidi ya nani Aminata son père, na ya Gabi e bandaki ndenge nini. Aimez biso vidéo, tant que s'abonner, activez cloche de notification pour que prochainement, tant que tu regardes ba analyse na biso eko melayo esika nyonso oko zala. En tout cas, bandeko nanga
topesa no batu mbote tokoki jamais kubanda nanu sans kopesa batu mbote. En tout cas, mes salutations na maman langa princesse Aleglia, mes salutations na maman Yvonne karande tolobaka princesse Aleglia, maman Yvonne nzamba pambula yo, mes salutations à Madeleine Keita de mon cœur, mes salutations à Linda Bukulu ya Balinda, et mes salutations aussi na famille Bota Mobimba nzamba lola a pambula bino bandeko. Oyo kaka pena mambu masobele 6 me baluka 9. Oyo kaka pena likambolo kita grave. Oyo kaka pena bango na bango ba obeba naka. Oyo kaka penza ke bango na bango ba obeba naka. Mabidi abandi maladi lelo te. Non tela bino video moko bozana loba mukie. Non tela bino video moko otokuyoka ndenge Aminata son père akoloba. Alors, Mabidi abandi maladi lelo te. Mabidi abandi maladi na ye, maladi ya Mabidi eza ya kala. Babwakela kaye maladi moko na place moko ya malamu te, bismo etu koloba ngo na internet a eza te. Babwakela kaye maladi moko bambasu, me babwakela kaye mbasu wana na sima. Do place moko ya malamu te otokoki kositata kombo nango a te. Mabidi anyokwama makasi na maladi o babwakela kaye wana. Talaka bino moko maladi ya sima moya vanda ezate. Do anyokwamaka vraiment makasi. Tomona kango na réseaux sociaux, Aminata son père ye moko bimaka, mwasi na ye moko bimaka. Ayaka ko expliquer absence ya Mabidi, pourquoi Mabidi azomona na te na réseaux sociaux, bato bazo déclarer Mabidi azate, Mabidi azomona na te. Aminata son père yemoko ayaka na explication na ye. Yemoko penza a explicaka likambo wana. Alors to vandi to lali to lamuki to ye komona kaka tamoko boye balobana lisute na Jérémie babanda kolobana lisute ezwaka penza temps. Or les jours oyo Aminata son père ayaka ko expliquer makambu ya maladi ya Mabidi. Aminata lobaka bien que soki Mabidi abandi maladi, soit problème nyonso oyo ekomelaka bango na vie, moto liboso babengaka ezala Jérémie. Liboso babengaka na problème nyonso oyo ekomelaka bango ebandoza la Jérémie. Bazaka so bazui problème directement babenga Jérémie na téléphone Jérémie aye. Donc Jérémie azaki lokwa famille pona bango. Après quelque temps binemi ya kokota babanda oloba na lisute babebanaka toyebaka te mabe utaka epa ya Aminata, mabe utaka epa ya Jérémie, mabe utaka epa ya nani ya Mabidi, to mabe utaka epa ya nani toyebaka te. Directement tomonaka bango bakomaka binemi. Kolala kolamuka kovanda kolala kolamuka toye koyoka lisusu ke Mabidi na Jérémie bazongeli susu kosolola, bazongeli kosolola tomoni susu Mabidi après batu ko déclarer, après batu koloba toyo mona lisusu Mabidi azongeli kokende ko jouer kuna epa ya Jérémie Chabani. Eleki Mabidi yaki pe kobonga par rapport à maladi yo babwakela kiye. Maladi pe eye kosila. Mais maladi wana etika ye ememela ye na maladi ya sukali na nzoto. O bomoni lelo akomi na eta o akomi nango. Eyana bato ebele batuna biso pona nini Mabidi akonda bongo, pona nini Mabidi directement ka nzoto esili, o pona bato batuna biso ebele concernant ya mambo Mabidi. Alors kaka boye Mabidi akoma bongo, kaka boye Mabidi santé sili, kaka boye bino nyonso biso nyonso tozawa o tozaka na internet pona bato bayebi te. Mutu soko bela maladi ya sukali. Eya na sukali mususu esa kaka munene. Eya pe na maladi musu ya sukali yango ekondisaka kaka nzoto. O bando mona kaka ozo sila. Ba maladi musu ya sukali oyano munene omona penozo vimbozo ya munene mezana ba sukali mususu okosila nzoto
yango ekondisaka kaka bajara maladi ya sukali oyo mabidi azobela mabidi azokonda bato bazolela bato bazoloba totikala komona comédien moko te aleka na TV aya kosenga lisungi mpona mabidi totikala komona te na préciser bien totikala komona comédien ou comédienne moko te aleka na TV aya koloba mpona mabidi totikala komona te ke comédien ou comédienne aleka na TV aya kodeklare aya kosengela mabidi lisungi franchement tomona comédien moko te tomona mutu moko te aya osengela mabidi lisungi kovanda na makanisi ya sulekauka ayo tinda bacomédien na poto kotinda sulekauka tindi bacomédien na poto soki lelo Gabriel Bolembo alekaki te po aya koloba na sulekauka mabidi atikala kuna bolandela mabidi traitement en tout cas tosengi pardon tosengi pe na sulekauka aya alandela no mabidi traitement mabidi atikala te soki peut-être ya Gabi alobaki yango te na TV mais pe lelo sulekauka tikali na mabidi te mais Aminata son père alekaki na émission moko po ya kolobake nani bacomédien bazofinga biso comédienne moko aleki na TV asakani na biso asakani na mabidi azolobake mabidi mpona maladi na ye or ya Gabi nde maloba ya Gabi nde esali sulekauka yoki po mabidi atikala azwa traitement yo bomoni amonga alobaka nanga ke bacomédien bala mwa baburiki bacomédien bala na mwa mayele te bakotisi na bango rando bango na bango na likambo oyo o mutu asali yango na faveur na bino me bakotisi rando bango na bango na otikela bino no audio ya Aminata son père eza vidéo pardon na otikela bino vidéo moko ya Aminata son père total yango après na oyela bino ba preuve ya Gabriel na Aminata son père bozalaka mayele bacomédien air moko bozalaka mayele mabidi abela awa abela ya kobela mabidi abela banda babwakela mabidi maladi toyaka na ba émission wana awa na ba chaîne na biso ezwa temps ezwaka temps mais tomona ta comédien moko te kande nazobandela tomona ta comédien moko te o abima na TV poalo ya wana loba na bino ke ba comédien ba la mitema mabe même ye moko mwasi na ye Aminata son père Aminata tikala obima te mais Aminata banda obima pokumisa Jérémie Aminata banda obima okumisa Sila mais otikala obima te pona kosenga lisungi pona maladi ya mobali na yo mabidi abela inane nalobaka inane déjà banda babwakelaka ye maladi oyo toyaka nango na réseaux sociaux awa ba inane na ndambu déjà maladi wana bakisi oyo batraita ye maladi wana nde batraite maladi wana pour ayotika na maladi ya sukali bino mo boyebi sukali so olandeli yango bien te ebomaka so olandeli yango bien te kondisaka nde bomoni mabidi moye santé zonga eza te bato ebele bodeklare bokomelaka biso mabidi abelaki maladi ya sukali oyo aza nango na nzoto yango nde ezolia ye nzoto
Mais moi si na ye moko ana ba TikTok, ana ba na ba YouTube, ana ba page Facebook et pas wa ko eka ko leka ko lela lisungi. Atika lo lekate. Atika lo lela lisungi te. Elle fait sa vie calmement. Mais mobali na nyo kwami na maladi wana nyo kwami mais nzambe na lola na bolingo na ye. Mabida yo kota na liste ya batu osule kauka fala faire voyager bango. Tout monde qui est na hôpital, tout monde ba vidéo circuler na hôpital, ndenge mabidi azozwa ba soin. Tout monde yango na réseaux sociaux. Ce qui est salami nyonso wana ezapo Gabriel alekaki alobaki. Metala banguna bangunde babebani. Boku misabana mama moko. Metala nde bobebani. Ce qui Gabriel a cholaki alobaki on a licho afingaki. Kana licho wana ndenga lobelaki. Yangunde etouché motema ya sule kauka po sala o asali. Lelo mabidoti kala na poto. Pour na ba traitement batu muso balobi kete ma Aminata zobanga ye kolela Aminata zobanga mobale ozo mwasi kuna na poto ba réalité poto za ba réalité belé eza vraiment na ba réalité belé ba réalité eza ya makasi lelo soki Aminata mobali na ya bongi eza pona lokumu na bango moko. Peut-être lobi kuna bango bako futaka sule kauka te. Mais nzamba lola ofutaka ye par rapport ya o asali. Azwe lié rendez-vous et pas ya médecin ata 1 franc na bango ekoti te. Nyonso wana ba propre fort ya ye moko sule kauka. Aminata son père a sali live aeko lela ao lela na osenga merci et pas sous les kauka aleli asengi ba merci po nini po basaleli bolamu. Ce qui va salir bolamu wana à travers mutumoko o apesa ki information wana na TV. Mais yo ye komona ngo mabe. Siko soki ya lobaki yango te olingako eske sur le kauka lingaki a soutenir bino. Et amoko ba réflexion na bino ezala mukie. Na otie la bino tolanda Aminata son père. Après tout, ya kosolola na bino, pourquoi ya Gabi à répondre à Aminata son père te? Mais ce qui est là qui likambu o ya famille libota. Mais tala ero yo mabobimisi ata 56 live. Pona koya ko finga, pona koya ko loba. Ce qui likambu ezalaki ya famille libota. Mais na minute o mabele zo mela mai na ndemo mabe. Mais la minute où ma belle zo me la main na ndenge moi mystique. Mais total abino na musika. Total abino. Et ça passe pe ma bande ronanga. Na oti que l'abino tolanda Aminata son père. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez ce zambalano liboso côté na chaîne na biso. Au partagez biso partout na Facebook, na WhatsApp, na Messenger. Tant aux s'abonner, activez les biso cloche à notification. Na el sera bino toujours nga lobarana ba preuve nanga. Na lobasa ba preuve te. Na oti la bio tolanda Aminata son père ndenga lelaki. Pona osenga merci. Mais alemba na koleka pona oyo senga lisungi wana sala ngote
Mais to pese ka conseil na suka analyse na biso tant to dévoiler na ye na ya Gabi bobi malampoisa. Après de to pese au conseil. Alors tolanda vidéo na kimia nyoso tolanda. Mobali nanga aza na hôpital déjà so déjà traitement grâce ya sous les Kauka. Sur les Kauka après si visa dès que ça l'accident grave na katana ki misapia makolo batonyongo kotonga. Mais na boya ki koyolo na TV parce que na boya ki na ngai boya ki na nga na vanda ki na nga vamba na nga ki kutu. Tina yona obongo na nga mikolo na mo ma chaussette parce que naza likolo moko eza na bande autant na Kauka penza te moni naza trop chaussette. Donc merci na ba soutien na bino na pota wana muta soutenir ngai kaka Zaki Jérémy. Azongi na sur les Kauka. Ah papa na yeba teto pioni. Toyeba teto pioni. Soki nzamba fongola ba porte pona batu. Soki nzamba fongola bikuke pona batu sur les Kauka. Ngai moi ça m'a dit. Naza na façon mususu te on passe un message. Là on passe un message. Ah merci beaucoup. Merci na o sele li mobile nanga merci. 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 On a habité na Koloba donc. Peut-être que ma habité pas son amoni pas si na malade à mobile. Amoni pas si na malade mobile na ngai. Nazala kera kana famille to me mana to zeki ke to zeki. Mais alors si le Kauka a décidé, il y a même pour toi ça le spectacle après c'est le sous soin. Ah papa, Zamba bunda bitu mana on de génération en génération. Pas na ba zak le côté. Zamba bundela yo. Nzambe o abundela kabatu abundela yo. Abundela yo. Nana merci on s'engote na téléphone toni pour na zapper na numéro noté na baki na roya na ngona média pour dire que merci. Merci na baswa ozui pour na mabidi. Merci parce que le bon PC traitement tina souka pour mabidi zonga. Ngana na apprécier ti mabidi zonga souci na ngeza azwa santé na e ato récupérer na za kité mais azwa soin ozonga Kishasa. Ba tout temps ba lo baki atikala na poto sala bazongisa mama ba papa. Nous avons un souci le corps ngai moi si nazate. Nga kata ka bapongi. Ba crise si claire ya diabète resala kana kata ka bapongi mususu atane litonga ovanda. Na komo webisa nzambe sala oligi. Nzambe na makasi te force nyo se sili biso. Totikali kana yo. Nzambe le roi yo kaka mabonde li asangi si biso lisusu à travers sous les Kauka mabidi wana zozwa déjà ba soin na ye ba soin zo les bien nous se sont les bien la passion merci lisusu et merci à tous les warriors sur les Kauka na monde loko ko lobate à part merci na zo monde loko ko pesa autre à part merci déjà ba so manda nga loko les aides déjà na maboko malamu na vu déjà kimia makasi parce que ça que loko ba ko préoccuper nga Tamulai. Attention, lia même à Kamoé Vando Kakao. Au bal banda ko lala hatimo ibaskama etanga izati. Donc voilà, na pesi bino merci. Merci beaucoup na bakino so bazo ya mais peu importe quoi le mabineza mtabandi du même chose to ba congolais. Muluba tel mungala bino tout. Bato ya no na na poto bien et puis bo pesier oyo azo luka moi 100 francs 50 francs tout comme tout toi continue on est na poche ça la chaîne ça la parfait. Zamazo msole belé. Badino so ba obenga nga batu na bobo en tout cas mabidi ana poto azana nukuna na nfana ndela baswa bazonga utaza posa umona mabidi pressé na chasa azati soit santé na eza plus précieux que makamtu donc fois zono soit yo ki bien après zone Kishasa donc merci na bino na bato bo finga ki merci na bino bino pe mbosali que sur les Kauka pena za motiver au pesa traitement merci na mafinga na bino merci na mafinga na bino merci na batu nyonso bolinga biso merci pe na ba comédie ba saki mission o ba finga ki baloba ki n'importe quoi merci na bino nyonso parti moko Aminata lobi merci pe na ba comédie o ba finga ki baloba ki ba n'importe quoi ba comédie o ba oloba merci na ba comédie o ba finga ki baloba ba n'importe quoi comédie ngo Isaiah Gabi
ya Gabi aleke na TV aloba ki o esengelaki aloba bino mo boye bien ndenge azalaka. Donc ayaka koloba na kimotema mabe nyonso bino mo boye bien ndenge alobaka. Mais à travers maloba na ye nde yango etushaki Sule Kauka po aya kusunga mabidi. Nasire mission oya Gabi asalaki ezwaki penza marzimu mabatu. Ba commentaire ezaki tellement ebele na émission ya Gabi asalaki. Bato pe bakataka ba parti. Bakataki ba parti batiaki na ba TikTok. Yango nde salaki ete Sule Kauka azwa mabidati kala pona ba traitement. Batu balobi Aminata son père aye ko répondre ya Gabi parce que aobanga lelo nda bimi akomi bato baoloba mobali nanga atikala pona ba traitement c'est bien. Mais Aminata oboye mobali na tikala pona libela mais atikala pona ba traitement. Bino mo boye bi basi ya poto ebele balingana na bango mona mibala ba comédien te. Basi ya poto ebele ba kraka ba comédien. Bomuni mwasi yenga kuna ndenga zo servir mobali na ene esengo. D'autre part, Aminata pa obanga mobali na tikala libela azole moi chéri mo boye kuna po Aminata son père na mabidi. En réalité babala na te. Mabidi asalaka prédote. Basalaka présentation prédote. Nande bakoma na bango esika moko prédote to benga kanga lupango. Donc mabidi akendaka na famille ba Aminata ake okangele lupango ake sala présentation. Après to monika bwemba moko bakomo vanda ndaku moko. Na présentation na bango bato bala ba parrain na bango Justine Mata na vie de loin. Nde bala ba parrain na bango. Après subitement tomoni libala vie de loin na Justine Mata kufi. Mbala moko pe tomoni Aminata son père na mabidi bakoma na bango pe ndaku moko. Aminata rando o bolingi bo créer na ya Gabi esopa bino. Pourquoi esopa bino? Po boa bataka moko. Boa bino na bino bato bana sila. Na benga bino ka bana sila. Esopa bino. Batu musu balobi Aminata aosala zuwa. Aminata aye koloba pona ya Gabi. Aminata lingaki te. Batu basunga mabidi. Sazaki na posa batu basunga mabidi. Ye moka linga bimale la lisungi. Yaya. Olobi bien. Ezanga batamu robo na buto koma akolela. To mobile no koma rapena ke oui asalis akangami pena ba malade suka liane bado tungisa ye. Okoma akolela. Mais pourquoi oyaka na TV avant te? Oyo senga lisungi, bosunga mabidi, azo ba traitement moko bien. Dans ce Sule Kauka pensa ki pona mabidi te. Mais mutu moko pete na monde ba comédien, alinga ki a pensé asala ata live. Pona koyo senga lisungi, pona osela mabidi ata kanyoti. Oye ko sunga e. Pona maladi azaki nango. Mutu moka zwa occasion wana to organisation wana ame azala te. Azala te. Mutu pena wa koka kozwa pena likabongo chaque tongo midi pokwa ata ba Jérémie wana ba batu na yo poko ka pe kozwa likambu wana pe na internet obandi pe kosengela ngo ba Sule Kauka na yo obandi yana loba ba comédien balingana te comédien ko tala muninga ne comédien oke na okufa me ya osomba ba jipa minene ba comédien balingana te.
Ba comédien balingana ka bengi muninga ya na casting na tiobo ya ko jouer muninga ya jouer apesi moi makambo. Mais à part ça balingana na bango te. Mutu na bangwa obela mais au mona Jérémie osomba ba mituka mais a préféré à jouer na mabidi na condition o mabidi ya komé nango et a pasi pona ba comédien na biso et a pasi et a vraiment pasi Aminata zwa kimia barando o bolukana ya Gabi e osopa bino makasi bozwa kimia mabidja bela na ele lote mabidja bela kala po malaja mabidja ngoso bolibo ya nangwe koma lokwa ba chantage mo na réseaux sociaux mabidja bela le lote mabidja bela kala abeli lote mabidja malaja elie le lote elie kala soko sengela eli sungi na réseaux sociaux mais bolinga boleka bosenga mais po bo ala mitema mabe muto sengeli sungi na réseaux sociaux azate po bo mitema mabe yango jusqu'à présent mabidi azwaki lisungi moko te na réseaux sociaux donc so suleka uka te mabidi pa alinga azwa lisungi te alinga azwa lisungi te alors bandeko eyaka pasi eza vraiment pasi pe mawa kaka na ba comédien de boyaka kochola maladi ya baninga muninga obela na place bosanga na bosunga muninga na place bosanga na babi musapi moko esokola kelongi te na place bosanga na botya maboko bino so bosunga muninga me boya wana bopelisi ba kamera bobandi koseka muninga wana siko bozela kufa poso ki ya kufi bino bozala bien bokoya na bamatanga bokolata bien bokoya kolakisa bilamba yango wana mingi ya bakomedie bazelaka yango wana mingi ya bakomedie bazelaka bango bazala wana mpona ozela matanga bakesala barando bakelakisa bilamba na bango yango bango bazelaka mais o bazala pena batu na tango likambu pena bwe wi ba mimonisi ba batu rien ya pasi pe mawa mabidja tikala azwa ba soin so lelo nzamba asungi abongi so pa otikala pe kuna tikali na ye mais amina tata mabidja tikali oko olanda eza pe mabete ata mabidja obia tikala oko olanda na yo eloko moko pe créer problème place ana pe eza te bozala vrai bacomédien bozala vrai bolongola hypocrisie kati na bino boti kosala lokwa bolinganaka mais en réalité bolinganaka te botika kovivre lokwa bato mo be bwana bolingo mais bwana bino na bolingo te o biso so toyebi biso tout toyebi ke bosala sembla nga so lelo na omona Aminata son père bo créer randonnée ya Gabi boka musanga biso kasa kuna kote na bino bozala bato esengo biso kasa kuna kote na bino bozala na bolingo mais so bo créer pe rando kuna botia biso na confusion toka mwa bino en tout cas nzamba za lokumu merci beaucoup na sule kauka na mambozo sala pona ba comédien tomoni kuna eyenga pa kutana mwasi na ye tomoni koto mabidi pa kezwa ba soin tomoni pe koto ba tepe ba bina kela yanga nyazo ngata tikala na ya kima na ye na poto en tout cas nzamba lola za lokumu nzamba pambola yo sule kauka na initiative oyo zui ya ko faire voyager bango ba kende ba mona ta poto ba sala ba gag ba sala ba théâtre na bango en tout cas
nzamba lola pambola yo. Merci mingi na bandeko bolandaki biso banda na ebandeli kino suka nzamba za lilongo na bino kande torobara mapamboli elanda bino ba oyo bosungaka musa na biso. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Ngana bio tokutani à la prochaine occasion ce qui est soazongité. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.